Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mais du plan social, na moni que tout ça quand ndenge moko tozala ki na Joseph Kabila, rien n'a jamais changé. Je ne sais pas, c'est parce que gouvernement na no ebimité wana bangonde bazana secret parce que politique obiso to sala kalibanda ngai na benga kango eza analyse. Mais vrai politique eza o bango basololaka na butu basoka tango bakutana na bango moko. Franc congolais a la valeur, poisson de unité par exemple $10, ils ont 16 000 francs. Le bamboka mususu on a $10. So changer $10 na bamboka mususu ba déjeuner nango ba lambi nango biloko famille mo ba lié mais pas na biso ils permettent tata mukete. Siko est-ce que le gouvernement a une solution pour na mbongo de franc congolais pour ils ont moins valeur. Souvent mbongo soki katani ezaka devise mboka na biso. Mbongo ate katani esengi kolia yango. Mbongo ekoza le gumba mito ezi trace. Soki toyebika na mboka na biso mbongo ate gumba mi bato baliaka yango ekotambola. Na ba pays mususu totambola ki tomoni ke mbongo ate gumba mi. L'État a un ordre ya mutu nyonso ali mbongo. Tant pour na franc congolais, ils ont vraiment na valeur parce que natango akala soko sana 100 francs était kala $100. Mais na mita oyo soki olingo zoa $100, il fallait au pesa mbongo ebele 165 000 francs congolais, ça mbongo ebele mais pour nangai na mita oyo franc congolais eza na valeur. Ça n'a pas dit Pauvreté toza nango lelo d'abord parce que nous-mêmes toyebi ko batela mbongo na bisoté. Toyebi valeur nangote. Ndezo sala que totikala na souffrance na kati ya souffrance. Moi j'appelle tout le monde à connaître que l'argent c'est quelque chose d'honneur, quelque chose qui nous fait homme aujourd'hui, c'est l'argent. Sans argent madame, okota wenzete. Sans argent, okosomba motote. Sans argent, na côté les mapona benga client ya amatalikola mo. Les francs congolais, ils ont mbongo na biso à Congo, mais francs congolais na minute na koza la tana zana mbongo 16 500 na valeur à $10 na mbongo na biso. Ezo ko sungane loko moko te poso ko lobi obanda nango banda tongo tito ko mapoko ale musupe ba besoin ekokokate. Po mbongo na biso vraiment kombo nango to kaka ke 16 500 mais ezana loko moko te zo PZT. Mbote fidèle ami internaute bino bato bolingaka que demande des peuple azo senga nini balobi peuple azo senga batloko ba de grâce binga la signorita mwana mongala pour achecker la rabango pour assailler la rabango vraiment ba sondage ya makambo elekaka awa na R2 Congo toza na Kinshasa o ezali capitale pe ville monene awa na République démocratique du Congo. Un grand coucou na ba ebanson baza kotala biso partout awa na Kinshasa tina ba province na biso bino bato bota la biso libanda mboka. Encore une fois de plus, bienvenue dans Info 16. Alors aujourd'hui torosimba sujet moko eza hyper important parce que balobi monnaie ndazali mama pe tata donc famille ya pays mobimba ya nation mobimba. Alors question na biso ya moko na lelo ezali boy to sala baladeur pour na bino bato bozali banda mboka na bino bato bozali awa boye baraté franc congolais ezalaka nini valeur ya franc congolais na mboka na biso ezalaka nini par rapport ya gouvernement na ndenge to kombela mboka na biso dollar ekozala na se lobby emati lobby ekiti mais une fois que tu as $10 par exemple tu changes en 16 600 francs congolais et l'euro nini to salelaka en tout cas na 16 600 francs congolais. Est-ce que avec $10 pourrons-nous vraiment faire nyonso to kosala? Est-ce qu'avec le franc congolais nous vivons ou nous survivons? Alors, parce que tout à l'heure et bientôt d'ailleurs, nous espérons que le gouvernement est Kobima. Alors, lorsque le gouvernement est Kobima, est-ce que la paix Marambo est allé dépréciation et à franc congolais face à la monnaie internationale, il y a $? Toroye parce que franc congolais, ils ont une valeur
ou pas na maboko ba congolais ici dans que demande le peuple. Alors tu reçois toujours intervenant comme je l'ai dit que Eza baladeur, tu reçois papa Liboso mituna concernant le franc congolais. Bonjour papa. Bonjour. Toza que demande le peuple émission moko esalaka baladeur et sondaka et yo karamingongo ba population. To salango pona ba konzamboka batala rapé ba apportera solution pona biso. Question na biso ezali boy, est-ce que franc congolais eza na valeur? Franc congolais a la valeur. Poisson de par exemple $10, ils ont 16 000 francs. Mais Bamboka Moussou, on a $10. So, ça veut dire $10 dans Bamboka Moussou, ba déjeuner nango, ba lambi nango biloko famille mais pas na biso, ils permettent tata mukete. Siko, est-ce que le gouvernement a une solution pour na mbongo de franc congolais pour ils moins valeur? Mais on a ce que 8 mois valeur de gouvernement de na valeur. So ba juité donc bazan échec. Voilà, alors message nous relancer kasi na bakonzamboko baotala osiko. Na bakonzamboka toyebisa bango ke bazwa la biso en charge ba yeba ke soit dollar et mon na rasoute pour franc congolais soit valeur. Ce franc congolais joue valeur on ande to féliciter ba ce franc congolais joue valeur te donc na gouvernement ba bazan échec. Voilà, ceux qui franc congolais joue valeur te gouvernement bon ça vraiment na échec makasi. Toi soit deuxième intervenant. Bonjour papa. Bonjour. Naza Malam. Alors, betela biso mwa mukeli solo à franc congolais. Tant on lire à franc congolais, au ça et la rango sepela rango. Bon, normalement, ndenge naza fils du pays. Normalement, franc congolais en tout cas, et donc c'est bazaka na biso ka na Congo awa. Donc du fait que ce que aujourd'hui $10, donc ils ont fait que partir bisoté na niveau ya to ya dollar. Donc tozoko donc nakolo bande nini. Ils ont pénal en plaire pénaté. Donc c'est pour cela donc toujours se baser dans le gouvernement à améliorer quand même la situation il y a vie où toujours qu'on mener au niveau ya pays. Voilà, est-ce que $10 ou en attend yo simba qu'on change en franc congolais au salaire nango nini? Bon, normalement $10 normalement na niveau ya famille en tout cas et donc et dépendant nango n'a rien parce que même que ils ont la provision dans côté. Ils ont la provision dans côté. Donc ils ont dépendent de rien. Voilà, au Sengina gouvernement et Massika, bataille à $, mais basa la nini pour que franc congolais ait en valeur. Bon, normalement, nous avons un gouvernement à quoi biso en charge parce que biso moko peuple toujours se retrouver. Donc, na ba paramètres wana donc ceux qui ont eu en charge, j'espère que tu vas féliciter Bango pour améliorer la vie que mener dans le pays. Ok, merci beaucoup. Alors, que demande le peuple au Kobaka à ce Koba? Le quoi est baladeur? Tu vas continuer. Maman, tu as vu aux ali femmes commerçantes au TKK, mais comment on peut remettre la absolue sur la franc congolais? Nangongo, tu ali, en 2019, na mandat Fachi. Bon, franc congolais, bon, on a biso. La carte franc congolais, biso mo bakolombo na tous se retrouver pour na mbongo wana, mais tous se retrouver pour na mbongo parce que okosomba eloko to que somba biloko na dollar côté kana franc congolais vraiment tous se retrouver te elote au moins ba mbongo to ke na ba lufu au moins ba kwanza valeur kwanza za nango valeur France fait za nango za ndé moko la franc congolais na biso te yango vraiment ngale mona ngo moi kilo esika wana ba mekana ko e ko mape moi valeur e atika to wela dollar bon mbona biso moko. Ok, merci beaucoup. Maman habite au $, et bon on na biso mo na franc congolais. Mais to meka cette fois-ci ko tout na muntu. Par rapport ya marambo etali toujours franc congolais. Est-ce que façon o bango ba gumbela ka dollar na kati ya porte-monnaie na façon o ba finela ka franc congolais na kati ya porte-monnaie est-ce que ba finango le lenge moko? Toyeba beta ba franc congolais ebele toujours dans cette même émission. Aaron Lubamba, Tonton Mwinga 16, Info 16, que demande le peuple et Ekobaka Sekokoba. On a biso tozuyo ana kapela esiko ekaboli yolo na mombele. Mais quand on a biso oza chauffeur au pousse à taxi, okenda nzela Mariano, tolinto yeba papa na ngai, est-ce que le lenge ba client na yo, to le lenge ba chauffeur mususu, ba bombe la franc congolais na poche. Est-ce que ba bomba ngo le lenge mo ba bomba $,
est-ce que balengela yango lenge mo babombela euro? Bon, naye kosala constant ke biso tozo négliger vraiment mbongo na biso. Et bombelo to mbongo na biso eza malamu te. Omona client azokita na mutuka mbongo ndenga kogumbela ngo moto azobimisa mbongo na liputa se finanaki. Alors ndeti ngai pona kobatela mbongo ya mboka na nga nazaka na sac na ngai na classe mbongo na nga na mushashino na nga o. Donc so na classe mbongo na nga evandi bien. Pourtant nazo compter ngo pesa na valeur e katana te po katana nde e pesa ce problème na ba client na batu mususu bandeko mususu. Donc le lenge on azomona ngo presque mingi surtout na ba client po nga nazomema bato bazo pesa biso mbongo mike. Surtout ba pesa biso po 300 na biso eza 300 francs. Tant muto a pesa 300 francs souvent 300 francs to réserve vraiment ya malamu te. Mingi omona mbongo finana mbongo ekomi kala mais soko zo dressango et oza toujours malamu. Ndeti mbongo na nga na bomba ngo souvent ezaka toujours dressé. Donc mbongo na nga ezaka toujours dressé na gumbi yango po na batela ngo. Nde ezali idéologie po na ngai po na kobatela mbongo ya mboka na biso. Bato bakoma koloba ta yeli mbongo ekata na franc congolais toboka apesi yo boyi okazongiseli yo baboya mbongo te. Est-ce que ya solo pe baboya franc congolais te ata ekatani ata nzuluki? Bon, selon mboka na biso eloko wana eza l'état de fala azala responsable. Po souvent mbongo soko ekatani ezaka devise mboka na biso. Mbongo ate katani esengi kolia yango. Mbongo ekoza le gumba mitozi trace. Soki toyebika na mboka na biso mbongo ate gumba mi bato baliaka yango ekotambola. Na ba pays mususu to tambola ki to monike mbongo ate gumba mi. L'état za na ordre ya mutu nyonso alia mbongo. Ye mongo banka zwaka charge ya mbongo wana ezozonga kuna nazo bimisa misusu. Mais pas na biso so muta boyi ne kozwa mbongo wana muta kosala pe lokote. Omona batiki ka ndenge wana aboyi pe ndenge wana mona muninga a souffrir ka ndenge wana. Donc ndenge zo le kana mboka na biso. Voilà, siko lolenge nini ba congolais il faut ba sala pour ba protéger franc congolais. Donc conseil na ngeza mingi mbongo faut kotia na ba etui na ba mushashino ba porte-monnaie pardon etui te porte-monnaie. Oza porte-monnaie na omoni ke tango zo plier ngo mbongo oza na valeur. Nde osunga devise na biso eza vraiment likolo makasi. Voilà, par rapport ya to ya franc congolais sikoyo. Gouvernement loko ekobima kala mingi te. Osengi na gouvernement salani. Bon, on senga na gouvernement mingi abmisela biso ba petite copie. Omoni petite copie nde esala mboka malamu. Na opesa exemple tant Kabila le père ayaki. Donc petite copie etambola ki pe mbongo ekomaki na maboko ya batu nyonso. Mais souvent mbongo eleki mingi ya minene ezopesa passe yango na circulation mbongo vraiment ezozala te. Na osenga na gouvernement ezoya en tout cas ba améliorer système ya petite copie et ko permettre mbongo etambola na mboka malamu. Là toujours système ya franc congolais awa na République démocratique du Congo bino bato bo sepela mingi na émission oyo na lobaka mingi bo s'abonner. Ceux qui vont s'abonner, vous finissez par son de cloche pour recevoir ma nouvelle notification. Il y a ma vidéo autoroute toujours dans Info 16 pour vous informer. Mais ceux qui peuvent c'est un numéro besoin de bas. To ba remarque qu'il y a ça soit ba suggestion, soit ba conseil ou soit ba félicitation. Bon mais quand ming ko ça là on a numéro est affiché juste au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler soit nous écrire par WhatsApp. Torosolana bino kitoko makasi. Alors ndeko na yeba na minute on net sinazabo so na kabelo $10. Au changer en francs congolais aux 8660 francs congolais. Au ça na onen. Merci beaucoup pour la question. Na mita oyo pour na franc congolais eza vraiment na valeur te. Parce que na tango akala soko ça na 100 francs était à $100. Mais na mita oyo soki olingo zoa $100, il fallait au pesa mbongo ebele 165 000 francs congolais, ça mbongo ebele mais pour nangai na mita oyo francs congolais eza na valeur. Si on a payé $10 au ça on a payé 16 650 francs. Oui. Mais non plutôt 16 500 francs au ça non. Ah, 16 500 francs congolais. On a aussi un sabata. Moi, qui à perpète. Et si non, moi, polo ici, ils ont la valeur. Voilà. On a un gouvernement qui a sika pour na makambo etali franc congolais. Merci beaucoup, mademoiselle. Pour nangai na lingi na ebisa gouvernement au futur gouvernement au elinge bima que tout d'abord, il fallait battre le prix ton au ya dollar au moment où Bakisango pour
franc congolais ezwa valeur. Voilà, nous continuons toujours cette émission dans le cadre de Sunga Bakonzamboko Baotala Biso pour que Bandeko na biso au baza ba Kinois au baza ba Congolais ba meka ko se retrouver na vindeza objectif ya émission na biso to loba si Bakonzamboko ba koyoka ti ba changer ndeko nanga ozali motard opusaka moto yebisa biso comportement ya baninga na mususu ba motard lo lenge nini ba simba mbongo na maboko ba finaka franc congolais. Est-ce que bafina un peu dollar bongo? En tout cas, je suis très content, madame, parce que baninga bazoye bate ko respecter mboka na biso. Ceux qui totangi na kati ya mbongo balobi na français que les contrefacteurs est puni de servitude pénale, qui veut dire l'argent bongo ezana valeur moko ezo permettre mutunyo so na kati ya mboka vivre facilement. Ce qui est étonnant c'est que batu oyo bazo simba mbongo na maboko bazo pasola par force ata soki mutu asili ki boyi aza na mbongo na maboko bazo welela baboyi ko bakisela ye mususu lokola na mona ka baninga nga ba motard amemi mutu bayokani na ye mbongo te me bakomi na destination mutu na bimisi 500 pesi. Or la distance selon lui et sengeli ba pesa ye 1000 francs azui 500 wana pasoli yango du fait que présence militaire ezawana te moyen bakanga ye ezate azomona ngone tiasale lokwa bien. Non, je suis en train de condamner avec toute l'énergie ya kolobana baninga que mbongo eza lokwa valeur à makasi ndezo sala lelo eto benga ba congolais et pauvreté toza nango lelo d'abord parce que nous-mêmes toyebi ko batela mbongo na bisote toyebi valeur nango te ndezo sala que totikala na souffrance na kati ya souffrance. Moi j'appelle tout le monde à connaître que l'argent c'est quelque chose d'honneur, quelque chose qui nous fait homme aujourd'hui, c'est l'argent. Sans argent madame okota wenzete, sans argent okosomba motote, sans argent na côté les mapona benga client ya amatalikolo motote. Cela dû mbongo ndezo sala ke biso nyonso ba congolais to vivre facilement. Kofina mbongo selon question na yo ezailo kwa malamu te. OK, merci beaucoup. Alors question na ngami balezali na naeba, est-ce que franc congolais ezape na valeur na bomo ya ba congolais? Franc congolais eza na valeur ya makasi. Na okende musika ba konjina biso nde baseli biso mabe parce que nous voyons dans l'époque de Mobutu avec 1 million. Tango nga na kola na époque Mobutu ba pesinga mbongo 1 million. Natalaki na mbongo wana na sumi nguba na sumbi bile nyonso na kati ya mbongo moko papier moko ba pesinga wana. Et d'ailleurs c'était difficile na gérer mbongo wana so ba pesinga na ngona maboko. Vraiment je ne savais pas comment le gérer. Mais aujourd'hui Mzee Kabila bimisi libiso 1 franc, 10 francs ba mbongo mike wana. Or fort et malheureusement dans le pouvoir qui a fait 18 ans bimesi libiso na ba 20 000 francs ya mobimba. J'ai trouvé un enfant de moins de 10 ans avec 20 000 francs na maboko. Or ezambongo esengele ezala na banque mais ezotambola na circulation. C'est-à-dire na ba autorité na biso bato utiliser mbongo to zimbongo na biso na valeur. Lelo soki mutu ba pesi $100 eza on dirait mon nzamba kitilo la ba pesi mbongo malonga. Mais or dans le pays américain là on utilise un $100 comme nous utilisons le 1000 francs. Mais au comment on a maboko na bangote bazo utiliser petite coupure. Nde yango nga nazo sala appel yake bambongo ya mineno na bazongisa biso na rythme na biso ya ba 10 francs 20 francs to utiliser ngo to sumi au pire na 1 franc congolais. Ça doit nous permettre mbongo ko tambola mike na maboko tala lelo so koti na bis po bazongisi lo 200 francs comme problème ba 200 francs tozana ngo desikete ya kobeba ya mabe makasi tozozanga comment ko se changer bambongo na kati ya wenze parce que les petites coupures za li sous-souté mutu azana 1 million de francs congolais na kati ya poche na yeye moko babi à 20 000 azo tambola nango n'importe où et fait n'importe quoi avec cet argent là. C'est-à-dire mbongo il faut les valeur ceux qui bazongisi ba petite coupure wana. Voilà, ceux qui tozui $20,000 to resomba nango mutuka to ko resomba nango lopango. Est-ce que 20 000 francs congolais to resomba nango pe mutuka to vélo? C'est dommage madame, avec 20 000 francs congolais aujourd'hui dans le Congo actuel, les 20 000 francs que vous disiez pour moi même dans des bars, on l'utilise comme 1 000 francs congolais. Et ça n'a valeur te. Pour babiya mineno na utiko ibiso kalate habité okokuta mutu na 1 million de francs avec le billet à 20 000. Même 2 millions na koti yango na poche na ngai. Mais avec les billets de 500 francs, 200 francs, 100 francs, je ne peux pas mettre 1 million de francs dans ma poche. Là, c'est un carton, c'est un mallette ya munene pour na koti mbongo wana na kati. C'est pourquoi mbongo habillé ya minene et pas na biso ezali sur na valeur te.
pona nini ko bandelaka epa ba konji bato basala ba biya minene bayebaki tango basala ki biya minene wana po bango bazala na mbongo ebele attention atia ngo na ndako na ekolobelo kota ko chango na sambeto c'est le problème parce que je peux vous dire avec 1 milliard de francs congolais avec billet à 20 000 na ko chango na sambeto na ngai cela veut dire ba billet ya minene na mitan o ezana malonga te na kati ya ville na biso 20 000 francs c'est d'ailleurs moi na opira zoteka opira bazo le billet à 20 000 po ba mela opira 100 francs zongi sambongo. Comprenez ça, madame. 20 000 voilà, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, à Kolongwa, Tokomisiko na Fachi, Félix Tshisekedi. Selon yo, le lengembo ke banda o mema nande ezo mema masiko, est-ce que différence c'est ça? En tout cas, président Félix Tshisekedi a memi biso na 1 plus pour na nini na moni ba makambo mususu ekomo bonga. Train ya sikezo kota ba bâton de pêche tozomona na ba réseaux sociaux na éviter ceux qui a solo ceux qui a lokuta mais les réseaux sociaux ndesika total la biloko nyonso parce que chaque fois na chataka makasi mais du plan social na moni que tozaka na ndenge moko tozalaki na Joseph Kabila rien n'a jamais changé. Je ne sais pas c'est parce que gouvernement na no ebimité wana bangonde bazana secret parce que politique obiso to sala ka libanda ngai na benga kango eza analyse mais vrai politique eza o bango basololaka na butu basoka tango bakutana na bango moko mais ce que je peux vous rassurer est que du plan social tozaka ka ndenge moko tango tozalaki na Kabila par rapport au projet na biloko azo sala pour l'avancement ya pays selon biloko tout monde na ba réseaux sociaux nous trouvons que nous pouvons faire un pas avec l'État mais ce que nous les demandons est de ne plus fatiguer de ne pas nous amener dans le même bêtise parce que nouvel pouvoir nous pouvons passer aussi aux nouvelles méthodes nous voulons que qu'on puisse avancer de l'avant. Voilà, que doit faire Fachi pour la mambo etali franc-congolais? Tozo senga mokonzi ya mboka abimisa biye ya mnene ba petite coupure ezonga namonaki mokolo wana mituka ezoleka euti aéroport na tuni baninga wana mituka nini onde yaka na babiye po bakende kosala ngo na banque akosenga président kende na banque ayibisa bango basala petite coupure ekota na circulation bongo ekosala na maboko ya bato crise eko diminuer. Ok, merci beaucoup. Quel demande le peuple au Kobacar pour machin sinon au la question de ça alors que c'est troisième intervenant on met en haut c'est seulement muké les souverains il y a est-ce que c'est dans voilà, quand on changera $10, je suis 16 500. Ça va, $10, 16 000, voilà, les professionnels se passent. Dollar est dans la campagne, on a dit que la valeur. Tout le monde n'a aucun dollar. Dollar est massif, ma case 16 000 francs. Net, il est narraté sur les 16 000. Pour ça, on a dit qu'on va dans la cahier, la vie qui est. Et là, on peut faire on doit faire une solution qui est bon, on a vu ce pays doit valer. Quand on a vu ce pays doit valer, ce pays doit valer. Quand on a valeur, ils sont moyens d'aller. Ok, le corps, vous regardez les autres. Oui, mais c'est pas bon. On a un peu étalé. Et là, on peut le faire à la nayebi ke bolinganga makasi nayebi ke bolingaka ke demande le peuple makasi po ezali parmi ba émission ya minene ya kitoko o bosepelaka nango à la télévision mais également sur internet sur YouTube bolingango vraiment makasi. Alors tokosilisa émission awa na maman tolingi toyeba mama yo ndo botaka biso yo ndo bokolaka biso ntango papa akendaka uti mosala yo leo mbongo to oteki franc congolais oyo papa ayelaka yo na ndako esungaka yo na nini soki tolobi to comparer 16 500 francs congolais eza koreprésente $10 16 000 wana osalaka nango nini. Merci mingi na question na yo
neti olobi mpo na franc congolais eza mbongo na biso ya Congo, mais franc congolais na miniti na kozala ta naza na mbongo 16500 na valeur ya $10 na mbongo na biso ezokosunga eloko moko te mpo soki olobi obanda nango banda ntongo ti tokóma pokwa le mosu mpe babesoin ekokoka te mpo mbongo na biso vraiment kombo nango ozoka kaka ke 16500 mais eza na eloko moko te ezopese te mbongo na biso ezopese te ekopermettre mpe babesoin te mpo toza batu toza na batongo bacharge bana kokende classe makambo ebele mais soki otali 16500 na valeur ya $10 eloko moko te mais soki otali tokotala bato mosusu na bamboka mosusu ozoka $10 wana neni $10 wana moto akozala nango pendant la journée ezopermettre ye mpe le mosu akotikala ata na mwa quelque chose mais na mboka na biso na Congo franc ezopese te. Alors maman po tosilisa message ni relancer na bakonzi ya mboka oyo baotala biso lokwa gouvernement elingi ebima sika batia projet nini mpe mpo na franc congolais mpo mboka ke poste ça va lokola mboka na biso gouvernement ezolingi ebima mpo na franc congolais neti babillet bazobimisela biso babillet minene wana eza mpo bango moko batambolaka nango na bapoche ntango bango bazotambola na bapoche baosala nango makambo na bango mais biso bato tozozala ezozala na kilo te ezopese te ezozala na importance te bazongisela biso bambongo na biso tobandaki kolia kala bambongo ya mike wana ebandaki kopese mais bambongo na bango batieli biso oyo ezopese eloko te ezopese eloko moko te mpo tozomona mpe importance nango te mpo kozala toza na 100 000 200 000 ozomona mpe importance nango te mais bambongo na biso tobandaki kolia liboso okozala mosu ata na 5 000 2 000 ezopermettre oyo ozotikala mpe na mwa mbongo mais oyo ya sikoyo vraiment eza na eloko moko te. Maman, à part na Congo, est-ce que franc congolais liamaka mpe na pays mosusu? Na pays mosusu franc congolais liamaka te mpo na nini mpo bango moko bakonzi bazopesaka bato bambongo bazochangelaka bango badevise bazoboya franc congolais mbongo ya bango moko ya Congo bazomona yango na poids te malamu bapesa bato bachangele bango badevise bango batiaka na bapoche oyo ya biso moko bazozwa yango na sabotage bona bambongo mosusu eliamaka te mpo so totali Brazza baliaka franc congolais te otali Angola baliaka franc congolais te poto baliaka franc congolais te mais biso awa tozolia nyonso CFA Angola nyonso tozolia mais ya biso na bamboka mosusu eliamaka te mpo eza na valeur te po a partir na bakonzi bango moko bazozonga mbongo na biso na valeur te po bango moko bazoluka ba devise ba dollar ba nini ya biso moko bazo négligeant bango nde bakoko pesa mbongo na mboka na biso poids mais bango bazopesa ngo poids te bazozwa ko mona mokonda na mbongo ata 5 millions 10 millions aye nango na bakambiste nde to mona kawa bo changer ngai ba changer bazio atie na poche akei mais mbongo ya biso moko Congo bazomona ngo na valeur te c'est que l'accès que mbongo na biso eza na valeur te zo peser te. Ok, merci beaucoup maman. Alors fidèle ami internet, c'était des grâces ping à la signorita na émission Makambo Etali gouvernement plus franc congolais. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir choisis. Un grand merci à celui qui a réalisé cette émission, à la personne de Aaron Lubamba Montréal, le caméraman le plus solide et national. Tobo Salarami Mingte tonton Mwinga 16 mobile ya sérieux makas. Alors héritier Binga grand frère propre bambote na yo bandi bisiko ozali bambote pe na ba camarade na onyo surtout au balingaka yo. Quant à moi, de grâce binga la signorita moi la mongala, moi la mayele, maman Valère, je vous dis bye. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,